JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ. Bonjour et bonsoir, chers fidèles internautes. Ça dépend ya R.O. Boyambi. Puis vraiment na banda kunabino. À la micro, c'est toujours la vôtre humble servante, la dame d'or Olga Makengo. Derrière la caméra, nous avons Michael Mayolo, l'international. Vraiment merci pour la confiance et la fidélité. Vous allez kanango ya kosa la chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na bango, chaîne na biso news JNZ News. Aimez, partagez cette émission, ça me fera vraiment du bien. Moi, Olga Makengo, je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne. Vous ne serez pas déçus. Yo penan o s'abonner, t'es vraiment cohésité, t'es salabiso confiance au qu'on se retrouver. Vraiment, les lots tokolobela likambo yo biso nyonso tozomona ezo circuler na réseaux sociaux. On aura le temps de parler de tout sauf rien parce que l'actualité nous oblige ya koloba. Ce qui m'a kambo ebongite tokotika koloba te tokoloba kaka. Pe tokotika kopesa conseil te tokopesa kaka. Puisque tout le monde le réseau circuler sur l'internet à faire notre artiste Jubem Piana na ex-danseuse naye ex-femme naye Mwana Tsuka. Toyo ki batu balobi par ici par là, mutunyo sa pesa ki opinion naye, mutunyo sa zala ki libre ya koloba. Oui, tondimi. Quant à moi vraiment, nami tcha on a place à bon maman. Dans ce sens vraiment analyse mon ko ezali intelligent. To me kampe ko penser biso nyonso. Mama ya Mwana Tsuka, mama ya Brinette, alliance Mwana Tsuka. En tant que maman, na michena nunga maman. Mwana na ngai ya 9 ans. Tina zuye na ke ko tika ye. To na tiki ye laisser aller akende ko bina ko ma danseuse. Na bande ko s'attendre na nini. Ozo s'attendre na nini. To tika ki laisser aller. O tika ki mwana za la libre. Ya rekota na BCBG. Ako ma danseuse. Ako ma star. Ako ma vedette. Ndenge yo linga ki bande ko s'attendre na nini. Ce soit moi si akufaka na bana na ye, quel que soit passe, quel que soit kozanga, maman, que je souhaite déjà de souhaiter bonne fête de femme à toutes les mamans du monde. Je ne dis pas le fille, je dis le maman. À toutes les mamans du monde. Bonne fête à vous, les femmes. Bonne fête à nous. Le femme. En tant que femme, en tant que maman, moi na 9 ans, au tiki ya kende kubina, au bande ko s'attendre na nini. Quel que soit passe yango o comme ça ki on a souko ko livrer moi na te. Okoka kité. Moi je connais une maman a comme qui bonne. Après la mort de son mari, mon bal a tika kena bana, nanda kwa ko futela. Maman ana a comme qui bonne.
pour aller sabana pour atteindre sabana. Cette femme a comme okende ko buka ba koni na zamba azoteka pour aller sabana, une femme forte. Soki mbule beti mama wana zui ba mabanga wana misato akotisi na ndaku bana batelemi na porte wana mbule zo bete akotisi azolamba na bakoni mena kati ya ndaku. Une femme forte. Sikoyo babiloko ba qualité nyonso wana na lobe zanga ki pa mama ba Brunel soki Brunette alliance mwana tsuka po bokola mwana na yo fallait ka ko livrer ya comme danseuse na ajoana obande ko s'attendre na nini oyebite ke monde ngwe kendaka bongo. Premièrement, tout ce qu'on a nous, na minute solo, na zuna nous jibe na tia part, na ko condamné non JBT. Moi je condamne la maman. La maman de Brunette premièrement était irresponsable. Ce qui Brunette c'est azaki na posa mwana tsukazaki na posa bina comme danseuse. Olinga ko zela comme na âge moko boye, akomi majeur. Ye moko ozi ba sens ba responsabilité na maboko akoke ko kende ne ko bina parce que aza déjà majeur. Mais na ajoana non. La maman de Brunette était irresponsable. Ozo mérité te ba benga maman. To bengo fille. Parce que quelque chose soit la responsabilité nous dans ma beau côté. Quand on dit une femme guerrière ou ma moulière bataillador, moulière forte, femme forte, la guerrière, au coca quitté à ta passe. Mais au livrez-moi là. Après conséquence, au lingota makelele. Nazaka pas maman ba Brunette. Parce que maman nous sont responsables na âge amukie ce qui moi na ba baby sié. Maman il faut yeba. Maman oyaza maman il faut yeba. Au démarche à moi ne ko changer. C'est réellement moi na bandeka ko vanda na ndaku na yo. Et kazo kendo ko bina. On doit comprendre que démarche à moi ne changer. Comportement à moi ne changer. Si ba devient chaque mois na la âge à moutier. Maman yeba ki karaté. Si kana zala d'accord na yo, oyeba ki te ba bomba ki OK. À l'âge de 15 ans, omoni mwana na zemi mineur. Pendant que les autres sont à l'école, bazo tanga na âge à 15 ans. Âge à 15 ans, quoi ça fait na 3e, hein? 3e CO ou 4e? Mais, moi, na mouki à 15 ans se retrouver na zemi. Okangi na omunoko. C'est que jiba pesa ki mbongo. Ote ki valeur à moi na dignité à moi na opo na mbongo. Ce que c'est qui a dénoncé et c'est là qui n'a tant wana à l'âge de 15 ans, ceux qui t'ont de vierge qui moana oui bah qui te mais au moins tant on comme na zemi na âge à 15 ans oui bah qui que moi na no comme na zemi au dénoncer qui te pourquoi ba bamba qui au somme ya mbongo moko boy et ça là qui au loba na ote maman. Moi, je suis à l'âge de 15 ans à dénoncer. Ce qui est pem, moi, Natsuka, pour aller dénoncer en lelo. Maman a dénoncé ça qui maman a violé, n'a pas violé, maman a dévierge qui yo. Maman a nande et bonga qui na yo, a dénoncé, mais au bomba.
C'est-à-dire tu avais aimé au sepela ki nango bongo. Au sepela ki nango. Parce que eloko ezalaka soki réellement ndenge ezolobama ke jiba viola ke ye. Mutu so ba violer yo lelo. Faut dénoncer lelo ou le lendemain. Il faut dénoncer. Mais on dénonce à to bomba na yo. Voire même na zemi. Au bomba na yo. Après combien d'années, au komo le kana TV pour banda oloba. Ki a viola kangai, abandaka ko sala nga boye, abandaka ko zong sanga boye, nata ono loba ka monte poani. Wa mwana mabe makasi ya. Mwa tsuko mwana mabe ma. Pona ajwana muki wana jiba banda obima na oyebisa mama abino te poani. O dénonça kate pourquoi? Wa monte mama kasi hein. Fallait continuer ko bomba makambo non, we ko dévoiler pourquoi? Parce que comme la pose à mbongo. Parce que comme la pose à lopango. Nasaka na bino. Tant qu'on a nazemi, jiba sombela bino lopango te. C'est pas dit que bon tenir nga vraiment regarder que naza pour jibé non. Moi je suis au milieu mais premièrement les autres nazana nous kolobela maman na mwana. Par après na rokota pe na kaya jibé. Jiba sombela bino lopango. Vrai ou faux? Asomba. Oyebi sika lopango ane kenda. Yona mama abino. Tellement bo bande ko vanda na mopono. Ah oui. Vérité yaka na malembe yaka na escalier ti ekoma. Tellement bo bande ko vanda na mopono. Jiba futa mama abino amende. Ndenga sentaka yo na aja mukie. Lopango wana jiba sombela bino. Nambongo wana jiba futa. Papa ni na liakango. Est-ce que maman bino a présenté vraiment le vrai père? Ya Brinette. Alliance mwana tsuka. Papa ou ayaka ko se présenter comme papa. Est-ce que ça qui réellement papa na yo? Non. Et ça qui va gérer yo na maman abino. Bozwa kaka ba noko na bino bo bimisa ye comme papa. Jiba za ki nzambe te. Ayeba que wana za papa abino te. Aza lokola mobali. Papa o va présenter. Ye wana ya ko honorer. Ye wana ye pa obenga bokilo, ye wana obenga papa. Bon ça là j'ai entre bino. Bozwaka noko na bino mo bobimise comme papa. Aliambongo wana ya mande jiba futa. Et par après tellement boza bangala kuna na mopono bande kwa mama na bino nyonso lo eko koma comme lopango ya famille. Noko oyaya na mwasi na ye. Mwana ya noko aya, mwana ya noko aya, mwana ya noko aya, mwana ya mama lieke ya. Yo moko Brinette na mama na bino botali e makambo tozo ke nango wapi. Bozwa lopango wana yo na mama ya bino boteka. Mbongo kendela a Chine. E uta wapi. Wa motima mabe makasi mwana tsuka. Mbongo yo voyager ko kenda a Chine. Ozwa kango wapi. Ezele mbongo botekela lopango. Na mbongo jiba pesa abino. Na papa ya falso ya lokuta obo bimisaka. Ke yende papa ya Brinette. Bozwa mbongo wana yo na mama abino okenda Chine. Vrai ou faux? Est-ce que wana nyonso raconta ngo? Non, obombi. Soki pe to lobi to landelango. To zonga na source. Peut-être pe jibe se kaputa no viergité hein. Pour ma vérité, oyo koki ko lobolobi yango te. Quelque part c'est que jiba kuta o viergité. Tant que voyage nous en Chine.
omoni esimbi te oye kozonga. Yo jiba bala mwana na ote bopesaka facture te po bala mwana aobala mwana combien de fois JB mpia na papa chéri akobala mwana ya Brinette combien de fois bopesaka facture abala mwana parce que JB bana ne nyonso abota ata bota na 50 basi ata bota na 55 basi bana ne nyonso 500 bango basi sika moko mulu batika mwana te eza kamba moko rare omona muluba atiki mwana et JB en tant que kasaye bana na nyonso 500 bango lokola linga ki bana na mwana na ye oya botina yo mwana ntuka azala na éducation moko na bana na ye raison pour laquelle abala ki mwana na ye akiko sangise na bayaya na ye siko nini etindi o lisusu lelo po leka na TV osala ba déclaration au sali raison eza nini nani ati au choc nani aza sima na yo qui est derrière toi Brinette qui est derrière toi mwana tsuka waye kolamusa lisu dossier oyo poto to nini qui est derrière toi parce que na makasi no moko lingo salango te na makasi no salango te po sala kango pété qui est derrière toi nani atindi kiyo pour on lamusa dossier oyo. C'est par là que je m'adresse à toutes les mamans. Ba maman tous à la ba responsable. Tous à la ba éducatrice. Maman koki ko abandonner tendenge to mona ka so soit mwasi atambola na bana na ye. Quelle que soit difficulté maman koki ko abandonner te. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si comme maman a Brinette, c'est éduquer qui Brinette na nini. Quand en français balobi telle mère telle fille. Ah. Telle mère telle fille. Brinette osa telle nani. C'est qu'osa telle mère. Ba maman na bondeli biso ba maman. Quelle que soit difficulté, quelle que soit séparation, quel que soit divorce, quel que soit patient ou quitter mati tous à la bas responsable to livrer banana bisoté to sala nyonso to ko sala pour l'éducation à banana biso pour na lobby ya banana biso force na biso eza banana biso lobby to ko lemba banande ba ko remplacer pe ba ko sunga biso ba maman tous à la bas responsable. Maman moko te akoya na erreur oyo mama ya mwana tsuka akoya ko livrer mwana to batela bana na biso baza ba trésor nga mama na ngai ayebisaka nga ernyoso mwana babatela ke lokola liaki to batela bana na biso monde ya ki star ya ki vedette oui eza nango babete mais totala âge nini tokoki kotika mwana po asala choix oyo moko alingi. Baya mami il est là. Baza pe ba star. Mais tala ndenge ni ba mimi ki star na bango. Parce que ils ont été bien éduqués dès le bas âge. Parce qu'il y a éducation de base. Éducation de base est la fondation. Même inda pour pas tongango au prédio. O ba tongango boarding kende so ki ndenge nini. So ki fondation nango ka keza mabe. Nda kwa na e otengama e kokuya. Base éducation de base yango fondation to éduquer bana na biso to bomba bana to batela bana tu sais comme na âge moko boye moko alinga sala loko alingi déjà 18 ans ti likolo ça déjà majeur je trop parle de ya mwana tsuka parce qu'on a zongi na ngamba JB ah mukulu. L'homme qui a mis l'eau dans coco. Si on a l'eau dans coco, c'est pas mon atsuka.
Papa chéri, motema makasi, hein? Tu es plus qu'un sorcier. Papa chéri, l'artiste de mon pays. Otali aja bano yo zana bango na ndako, otali ba Soraya, otali ba Daïda Piana, otali ba Bram tena ba Junior. Siko papa chéri, zono kiti tango otali émission zo pena kiti vanda na po yo kanga non bien. Obandeki ondenge nini? Otala ki na mwana ngondenga zalaki non na ajwana ya yaki. Papa chéri, obandeki ondenge nini? Oliaki na mungwa pilipili ebele to ndenge nini parce que azaki no zei na ajwana ya yaki azaki trop zei oliaki na mungwa so na pilipili oche pilipili ebele obande ndenge nini tsozo kende pena pa mwana tsuka est-ce que otalaki age bana no otiki na ndako otalaki age ya Daïda na Soraya est-ce que ata mwana no Junior hein? Ata mwana no Junior. Est-ce que pena ko yoko bimana mwana lokwa mwana tsuka? N'epoko yo bando bimane. Na loba ki mwana tsuka lelo te. Ya epoque oyo bande ko bimana ye. Ata Junior pia na obimana ite. Mais papa chéri sala ki on ndengeni. Papa chéri. Ton baki ba yeko tikela yo ye. Otie na ndako nozo tangisa lokola bana nyonso. Okepe kozwe lokola leki ya ba Daïda. Lokola babande ko tanga bango nyonso ensemble. Siko makanisa ne utaki wapi. Toko c'est la ka Satan makambute papa chéri le bero ngoko ça que Satan ta côté la kio. Non. Wami makamso toko c'est la Satan. Oh Satan côté la kingai. Oh Satan sala ki bo. Wami que Satan pas silika ke sika vanda. Oka Satan mo pena pesa za vimbi nano batutu bakomi na bango ko sambela. Batu bakomo banga na bango nzambe asu na batute ale papa chéri siko vanda ki oh Satan ta côté la kio. Wabi ke Satan silika makasi. Obando liya ndenge nini. Obanda ki ndenge nini. Kotala yo pena papa chéri. Nazwi yo papa chéri. Na tseyo wana. Nazwi mwana tsuka ya époque na tseyo. Omona iteke ndeto to baka nani na chimique équation ezalaki nango équilibré te. Équation ezalaki équilibré te. Osaki onka na motema mabe po bebisa vie ya mwana muninga. Papa chéri, est-ce que mambo salo senga bolimbisi pa nzambe? Est-ce que senga bolimbisi pa nzambe? Ce qui est Bible est le biso, Dieu punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 4e génération. Wananga te Bible papa chéri. Dieu punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 4e génération. Si kota la yo, et loko sali mwana wana. Nzamba ko punir loti na 4e génération. Otala ebana na ote. Si oke bebe sa mwana muninga, est-ce que badede bazako courir loko ozo sala? Si loko yebana boye. Mwani ko yokusa bana no soni. Ba Abraham, ba Soraya, o bengaka ba œuvre d'art à beauté, oyokisa bango soni ne loko sala. Et sopa makasi papa chéri. Et sopa makasi. Osenga bolimbi si pa nzambe po ne loko wana. Mwana muninga, mwana sepelaka na musique, mwana sepelaka na kobina. Fallait qu'on encadrer. Donc yozo tangisa ye, ozaki n'intérêt. Obando tangisa avec intérêt papa chéri. Ezaki pour o aider que lobby azala utile na société. Parce que objectif to tangela rabatno so pour lobby bazala utile na société ce ko bande ko tangisa ye pour l'intérêt na yo moko. Ah! Mukulu. Après na soka nango po lobby na toko loba te. Toko répondre te. Ah! Jibem piana. Ce qui basali on pas mwana yo. Te, to longola siko mwana tsuka.
aza mwana JB na âge wana papa moko âge na yo asali Soraya bongo réaction elingi ezala nini réaction ya papa chéri elingi ezala nini poni tozwaka atango obebisa bana baninga soki esamaki pano réaction elingi ezala nini awa kaka Junior Piana répondaki batuni ye interview moko be o nani alobaki ayebi Kofi te ignorer Kofi que non ayebi ete olekaki pour défendre que to respecter ba opinion ya mutu omonaki yango eza normal donc to respecter ba opinion ya mutu donc faut to respecter opinion ya Junior Piana ndenga budaki ke ayebi Kofi te donc yo pe faut to respecter eloko salaki wana c'est que ndenge na yo papa chéri obebi sa vie à mwana mutu oyebi olona nini n'esprit mwana tsuka parce que tu étais le premier homme obandi na ye yumto oza Diego Ka ya yumto oza Diego Ka na ye oza Diego Ka o découvrir embouchir pe yo pe mto botisi ye e na suka nango osundoli ye lisusu Pour nous tindaka na poto te. Pour nous tindaka na poto te a que vivre na mwana ne ya bolingi. Parce que on est le son de ma jeunesse. Et ça sa première force. Mwana na boti na bolingi, muninga mwana boti mwana. Faut tinda na poto. Bake vanda ina mwana nae a se sentir kaza mama a obotole mono privé pe ko mona mwana e au privé a mona mwana na été sur base de quoi tu au privé mona tsuka a mona mwana na été maman a mona mwana na été sur base de quoi yo kwata balobi non o répondaka te tokoloba te mais quand même ozo yoka soko ko répondre te ozo yoka wana mikumba ya mwana nsuka pe bana likolo elo efuta makeza te tous ces pays ici bas oloni masango obota oloni masango okobuka masango na lola mtoke na nyongo azate to futango awa sikoso ba futango pa koko nao parce que na ndimito obota su mwana kwa kuma na aja mwana tsuka po bazongsa oyo sali so ba salon pa bana Abraham abala te o abala mwana ya musicien na biso déjà tika biso King Kester abala mwana iti ba obotati soki oyoki basali mwana na ebungu papa shero silika ofunda otomboka talasi mazonga mututi talasi mazonga mutu soko sala ke lora malamu oké soko futa mandu pourquoi basengo $500,000 au kakoliti na $130,000 au foutu soit $30,000 au foutu na lupango parce qu'on doit reconnaître que makambo ça les a laté papa chéri se repentir attends la mise au kolekano na TVT que o laksando ko singi bolimbisi luka mwana tsuka singa bolimbisi bino ba papa o bozo baby sabana batwa mikie ba manga de dej boni ko mona bana bato mikie te o bazokola mikolo yo bino bozaka na sima na bango omwe bozala bakisita bobotaka te soki bobotaka ya bino pe bana bakoleka kaka na nzela wana parce que balobi c'est que non aura semé il est moissonnera
obuka kaka ozolona obuka papa chéri esili te soki okanisi ndenge ofutisa 30 000 wi ofuti no eza mbongo e soki ezongeli mpa bakoko na o beta mpe maboko parce que famille mpe babeta maboko na oyo osala tala na bagénération na bino musicien nini asala yango ozalaki na basandra line ozalaki na bato ebele na groupe na yo opréféré ka mwana bato ya mokie pourquoi odétruit vie ya mwana bato obandi makambo yango na âge oyo akanaki te ka découvrir makambo wana mais yo faire découvrir yango olepozo otinde na poto akenda vanda na ye po ameka mpe kobosa nango okenda kuna kotala ye na mwana non osundoli ye kaka na Congo. Papa chéri zwa mwana tuka tinde na poto ake vanda et couche-tard l'auté ça ne coûte rien osengi mbonga visa mbonga billet non osanango tina mwa suka na poto ake vanda po abosa na makambo mosusu et osala bien po na honneur na yo moko mpe ya ezalaki wana conseil ya mokie to analyse na biso mokie tosali sur affaire mwana tsukana papa chéri nga nazoniata cette mur nge sur bamaman soki lelo makambo nyonso ekomi ndenge ekomi bwe base eza mama azalaki vigilante mama azalaki responsable te nde lelo mwana tsuka komi kolekaleka na ba TV kolobekendaki ezongaki ba maman tozala ba responsable pona lobby ya bana na zela akoma na âge oyo akomi majeur et nde okotika ye asala eloko ya lingi non tant pendant que azana no mineur. Ça c'est le mot de la femme. Je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans responsables du monde. Ngana souhaite araba fille seulement le maman responsable. Ça c'est le mot de la femme. Eza mwana biso. Otola takama puta. Vraiment, et ça la kanga bien moi oyo moi de la femme quand même bakanisa biso. Bah on aurait biso parce que quelque part bah le but que l'émancipation de femmes existe. Biloko nyonso mibali babandaki ko sala basi pe bazo sala ngo lelo. L'exception le côté. Nyonso o mobali asa capable de sala la femme aussi. Poto kendara classe biso nyonso quoi apprendre. C'est déjà la fin de notre analyse. Tokomi vraiment Nasuka. Oh, je salue la grande équipe de JNZ News TV, à commencer par mon boss que j'appelle Héros dans l'ombre. À mon anaranete, mais à Salamakambo et Kamusaka Badou. Big dédicace à toi. Pourquoi pas mon caméraman, Michael Mayola, évangéliste John, équipe Mobimba, ya JNZ télévision, na Pesibino, Bambo Tebele. Et surtout, restez branchés sur notre chaîne. Côté Pate Panote, Balobi, chaîne Zakaka Moko. Oui, mais la biso. Ba news, ba actualité. Nous sommes la vérité. Si vous voulez découvrir la vérité à Makambo, abonne-toi sur notre chaîne. Bas commentaire Nabino et ça la biso bien pour toi améliorer Moussala. Vraiment quant à moi, je dis déjà au revoir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement sur la même chaîne JNZ News. Ciao.